gouvernement oyo kobima na rassemblement ne yango ekoorganiser ba obsèque ya kokunda président Tshisekedi. Soki ezali gouvernement oyo bakoboma biso bakokanga biso tokondima tokende na président Tshisekedi elongo. Général Kanyama Kinshasa eza STT, Kinshasa eza Zambate, eza ville. Général Kanyama zala responsable. Bagrimasi wana tala photo. Yo be talaka photo. Ya mwasi pe na banana. Talaka photo Général Kanyama. Totonga mausolée, tozwa taya mausolée. Toyeba tokokunde wapi, mausolée kozala wapi? Et bongo toyebi kotala makambu, etali ba obsèque. Congo France. France.com, site ya Kolo Masolo à danger, Masolo Kitoko. Eh bien, un esprit vient de partir. C'est la République démocratique du Congo qui est en pleurs parce que ces grands hommes ont inspiré toute la classe politique qui existe aujourd'hui en République démocratique du Congo. Etienne Tshisekedi wa Mulumba, ce sont deux personnes, c'est parmi de rares personnes qui avaient juste le souci de servir la nation, qui a sacrifié tout. Ces 84 ans d'âge représentent la constance, la ténacité et la persévérance. Et un homme qui a résisté aujourd'hui, il vient de rendre âme à Dieu. Nzambe Akumama, parce que à rejoindre classe à Panthéon, classe à Desmond Tutu, Nelson Mandela et toutes les personnes qui ont milité pour de bonnes causes. Les autres Solana Moko Oami Bing Oyo Babenga qui est de son vivant, moi nanae, donc Azaki Tomalanda, Yazaki Tomalanda Junior, honorable Kovo Ingila, Bokila Bokondo. Bonjour. Bonjour Ndeko, Bokila Lokondo, wana eza slogan ya bamongo. Ngai komona nga Ingila Bokondo. Bolimbi Simon Moké. Nangonga oyo motema eza ya kolela. Nouvelle wango ekomeli yo ndenge nini nani? Nouvelle ekweki lokola kaki na matoi. Parce que totalaki lolenge président abimaki pe akendaki. Azalaki moto azalaki penena liwate. Pour apprendre que subitement, il a fait un arrêt cardiaque à Koufi. C'est-à-dire, tout ça, l'analyse totale, nzinga naye, tout le monde qui est allé liwamoko provoqué. Donc, tout ça victime d'un vaste complot. Donc, Tokorundi dit maté que moto azalaki convalescent, moto a qui longtemps na maladie et que bakolandela de près na état de santé naye. Et si bitima kende kotika biso akende mbala moko boye non tango avant ya kende alakaki biso ki accueilli dans 10 jours akozonga awa pambate makambo ya accord c'est signamaki makambo arrangement particulier c'est silaki il était question ya kotia ba structure wana en place pour que Congo oyebi keza ya kotelema ekoka kotambola et tokoka kobongosa maponomi pona kimie kota na kati ya mboka et koyoka ke président Tekibiso accueilli non tokondi maone wana te yango moni tofungoli miso makasi biso toza bato ya liso likolo ya liso biso toza bato ya vigilance nde totie vigilance nzinga ya président national to moni ke il y a des suspense na kati ya liwana eto kokotika ngo ekene ndenge wana te malgré zali pasi Tshisekedi ya kufi mais de notre part à kufi pété azali nanu parce que a formé bateau et belé. A formé bateau et belé ba congolais la classe politique congolaise, à apprendre le peuple comment défendre écolo yaye, comment mener un combat politique et pour la fierté pour honorer mémoire naye. Donc biso to ba descendant naye to tikali to continuer liste wana. Oyebi mosala ya sali za lokola mosala ya Yesu Kristo mwana na Nzambe asalaki ayaki mission na mokili etant ngongane kokaki akendaki mais atikaki ba disciple oyaye ba continuaki mosala oyo ba Kristo lelo ba kosala ba papa episcope ba kosala et bassin na Nzambe pe belé ba kokamba peuple ya Nzambe na liloba na ya Nzambe biso pe to kozwa flambeau wana tiki na maboko na biso parce que atikeli biso mokumba monene atikeli biso Congo atikeli biso peuple congolais dans son ensemble atikeli biso rassemblement ezali mosala mokiete
peuple congolais akotala biso biso bato tofandaki na ye biso bato toyekoli pembeni na ye ndenge nini tosengeli kokamba ekolo. Donc espoir ya Congo, espoir ya ba Congolais banso eza ko reposer na niveau ya opposition na kati ya rassemblement. Donc tout ça la responsabilité ya monene yango moni ba réunion eza kilikili pona koyeba ko bongisa boni tosengeli kotambusa edikambo ekweli biso na kati ya mboka. Na botali na maso elekaki tango na kolobana toza vaste toza victime ya vaste complot na bandi ezali kambo ya kobomba te ezali kambo ya komarcher ba moté. Mais il faut que d'abord tout qui n'est na bandeli pe to soloka mo moke mo na mboka honorable Kovo Ingida ko kinde ya mo na mboka Etienne Tshisekedi ezaki pona check up to contrôle na français contrôle et l'activité que montabeli. Mais comment kokende na ye et suscité qui est un peu moi polémique que évacuation na mama solo mon sous comment tout ça analyse dans les simple tous allez victime d'un complot parce que nanu na monité bato ba sepela na maladie ya moto azalo kola papa ya bato président Tshisekedi azali le père de la nation congolaise. Ce qui est le parti politique et botami et belé ezali contribution à lutte ya risque au bango bazwaki pour l'intérêt à Congo. Nous moni classe politique est composée. Et je ne vois mal un politicien congolais à sa nakati ya institution ou pas a que ne kozwa courage ya kobana ko se moquer na état de santé à président Tshisekedi à la que la président Tshisekedi liwa. Ndeko mishika lobia wa président Tshisekedi akei ba tie loboko ne anje. Président Tshisekedi a kozonga vivant et a kozonga na série a kokufa préciser en alobi yango bakutuna so baokie membre du gouvernement ndeko Basile pe ndenge moko akofinga président Tshisekedi akoloba n'importe quoi ko conjuguer Tshisekedi na passé donc batomi balé wana bozalaka bosalema ki Tshisekedi na lobi ko sangisanga na été ngana politicien yezaki animateur à télévision lokola yo ndenge yo ko yambanga yo za politicien. Ceux qui ont lobby comme député, vous êtes politicien, vous êtes politicien, aux une grâce comme député. Mais quand la politique, il faut dans la famille politique. Donc, quand on s'engage, on a couleur mon côté. Il y a un lobby qui est batomi balé au babanaki ko sakana na personnalité à président de Tshisekedi des alliés, Michiki Nandeko Basile. Bangone bazu mission, il y a ko dénoncer, il y a ko loba n'importe quoi si la personne du président de Tshisekedi est à la lelo, Nzambe asali nenga asali akufi. Il y a un lobby na place wana complot ezali. Et puis gouvernement mobimbe fandi kimia eza à l'aise. Ba comme on a un membre du gouvernement afinga Tshisekedi alo ba Tshisekedi akokufa. Eza normal. So ezaki biso lobby président Tshisekedi président Kabila zo kokufa et ki akufi toza neto lo baboto za na bakasho. Olandi ba kokanga biso. Mais bango ba kolobango bango sala ka ba complot ba dénoncer kango. Wana eza normal. Yango biso lobby comme toza victime ya complot. Biso tozo lancer message ngai na lancer message na famille biologique ya président Tshisekedi na lancer message na maman Marthe toko ndima te toko céder te ba permettre te que corps ya président Tshisekedi ezala enterré na gouvernement oyo ya bato mabe. Bato ba fingi na de son vivant, bato ba lakeli liwana ye, ale akufi, bango suba okunda ye, toko permettre na ngote. Et nazo s'adresser na ba combattants, ces combattants, nazo ko yebisa bandeko ya diaspora. Ba permettre te que corps ya président Tshisekedi ebima e ya aw. Famille ya président Tshisekedi pe ndenge na lobby. Mama Marthe, bandeko kota botata Tshisekedi, bandeko kota mama Marthe, bana bae baso. Comme on a Félix Kitati na Oyasuka va permettre que le président Tshisekedi a l'intérêt dans le gouvernement Oyo il y a Batomboki. Toshito Shinaki accord le 31 décembre et que le premier ministre a eu un rassemblement. Gouvernement Oyo a eu un rassemblement né yango et organisé par obsèque il y a kokunda président Tshisekedi. Soki ezali gouvernement oyo bako boma biso bako kanga biso toko ndima tokene na président Tshisekedi elongo po toko permettre te na ebike bako kokate
kanyama kokoka te tosi tosala expérience ya totali mari misambo akokaki te totali ba événement nyonso tozosalima na mboka police na biso ekokoka te toza doublement blessé gouvernement oyo ya Sami Badibanga gouvernement oyo uti na Kanchachi et qu'organiser rien tolandi ba message na bango bapesi to boy be connaissance na bango te mais makambo etali ba obsèque oyo ezali appel vibrant na oyo nyonso aza congolais na oyo nyonso azobundela ekolo na oyo nyonso alingi Congo ezala na kimia gouvernement oyo et qu'organiser ba obsèque ya président Tshisekedi. Et pourquoi ba organiser obsèque ya président Tshisekedi te bango mutu bazana zela na ibisayo ba organiser gouvernement oyo organiser ba obsèque ya Tshisekedi po bato ba ko finga président Tshisekedi bato ba bengele liwa ba ko tikele fololo bato wana ba ko tikele fololo obi conséquence nango bolingi bomo na soulèvement populaire bolingi bomo na bato ba kufa bolingi événement ni esa na ngata mboko yango na bi pour des raisons de sécurité Tshisekedi be ba okune na cimetière était au nécropole. Oh, dans le cimetière, il faut d'abord créer l'espace, un mausolée, un mausolée. Tu vas te wapi, mausolée wapi, et bon, tu vas te makambu, et tu as des obsèques. Mais dans le gouvernement, il y a rassemblement. Parce que la majorité c'est indiqué que le premier ministre a un rassemblement. Nouveau gouvernement, il faut y aller. Communauté internationale est en kati. Banganga Nzambe baza na kati. Peuple congolais pe azoko zela mona gouvernement wana est à la mise en place. Aussi longtemps que le gouvernement est à la mise en placeité pour honorer mémoire du président Tshisekedi. Président Tshisekedi a refanda na Bruxelles ti ndengaka maréchal afana na Maroc ndenge paye to refanda ici na Bruxelles. Toza pressé te corne yawa pour ate ya ko lamuka te. Soki corne ko yawa iza po ba honorer ye. Na mosala monene asali pona Congo, na mosala monene asali pona Afrika, na mosala monene asali pona communauté internationale, il faut azala honorer. Akoyi koyate awa po azala humilié na ba irresponsable. Oyo ba ko finga ye, ba fandi na kitsa bongwende po bango de ba komi ba immortel. Et ko sale maté. Combattant des combattants, mokolo yango ezali bafwa bashala. Toko céder na eloko moko te. Ce qui respecte ba corps ezate ah bon, to fanda la position wana. Na famille di Tshisekedi pesa ndenge moko. Famille Mobutu pe ba se précipiter corps Mobutu ya wate. Famille Mobutu ndima. E fanda nzanga comme qui vice président, to mona pe corps Mobutu ya kia wate. Mais malgré ba ko collaborer. Ndenge moko na position biso tozui. Position biso tozui, Tshisekedi ezali na bana biologique, aza na bana politique. Biso bana politique na ye, tozu position politique na biso. Alors, il faut que le bango lelo mwana mboka président Mobutu atikala kuna pendant beaucoup de temps. Est-ce que il y a une répercussion te mwana mboka Tshisekedi il faut agir dans bonheur nyonso ya ba même Rona Nelson Mandela et comme appé moi mbilinga te biso te lobi boy. Bato ba honorer ti. Bato comme si Tshisekedi na biso te. Biso te comme si na rawana. Biso ne dozolobo. Bato ba ko tsala ba discours ba rossignol ba rimba bimao. Na ba folo bango mziem to format bango comme te a format bango te. Comme ba juba na lobby boy. Comme ba tolérer ba délinquant. Baza na gouvernement pour ba finga ka bato. Et que c'est autorisé. Biso pe to lobby, biso ne to fabriquer président Tshisekedi. Peuple congolais na meme na rang commissaire bisika kombi wana. Biso pe to boy. To telemine wana. To telemine wana ko changer te. Bango bafana na ba délégué na bango ne ba oloba peut-être ezate po bolingi accord ane signamé po mo ba poste na bino pe ya mwana tolobi boye ba poste wana muto alingi ngoza président Tshisekedi ba poste wana muto alingi ngoza peuple congolais eza loko ko la sonité soni ani ngwa gouvernement ya Seniko ko bimana Seniko yango ne kamba Congo minere bandimi yango peuple andimi yango majorité andimi yango opposition andimi yango siko boni bo ça plaisir na nani toki ba discours belé oh bona baye toki nana ni président Tshisekedi après tout la makambo sim et tali bisoté gouvernement o ezala ba délinquant na kati et ko sala ngote d'accord alors lelo déjà moi na mboka Tshisekedi il faut que le bango aza parmi ba personnalité ya minene na Afrique jusqu'au yo bien personnalité awa mais ba délinquant ba ofinga ye ba to na zamba ba bita ba lati kaleso na kitata
ba yé pe na Kisasa wa bamba na kofika Tshisekedi et puis gouvernement fandini hein toko tala biso na bango au lobby to zongisi mais corps ya Tshisekedi so bakanisi ba ko tika fololo ba ko lota et ko zala ndoto et ko fanda ndenge ndoto ya kondo mo maréchal e fanda ndenge be biso to fandisa ngo to apprécier toza précédé toza na programme na biso toza na bisika biso de komisa giye bonheur ni to asengeli ko pesa ye peuple ne muto ko honorer ye ba individuité bien sûr alors peuple oya linga honorer ye azana lo lenge parce que on toujours le peuple d'abord oui donc peuple wana nde siko azana charge ya ko honorer président Tshisekedi ata ba lobi trompa yawa etali biso te ata ba lobi oh président moka wuti soki wapi azoko ya honorer Tshisekedi etali biso te o etali biso ezali logique ya combat na biso il est parce que akufi na 84 azobunde l'intérêt à Congo donc avenir à Congo ça dépend na ba accord to signé vie à ba congolais ça dépend na accord wana alors ceux qui bossent ba délinquants un groupe de délinquants ba sala ka ki délinquance mutu ça ko sala comprendre qui délinquance ba ba sala bon biso bete ko sala mais comme ils ont l'éducation na bisoté ils ont la culture na bisoté ils ont la place pas na bisoté donc si on commence à la délinquance cela veut dire a commis un hors la loi place na ezali wap place na ezali nak boloko donc sami badi bangaza soin ya batu na ye mishiki na basile wana aza soin ko suspendre batu na ye wana bato yo balakisi que il y avait un complot bango wana comme balakisi que il y a un complot ben oui déjà c'est la préméditation. C'est une infraction juridique aussi. Hein? Je te dis, c'est une infraction. Ce qui m'a dit, c'est juste soin, c'est un été. Ce qui m'a dit, c'est juste soin, il y a un individu qui a été. Peuple congolais, avant que le Congo ait changé combo, tu as soin. Il y a un moto na moto, mais si tu as un zala. Délégué, tu as une errance. Des délinquants comme une errance, comme au Congo, comme le délinquant. Congo, c'est un délinquant. Au sumi comme si délinquant, place de gens à Selembao. Merci. Tu comme Napsuna Souka, honorable et entretien à Bisso. Mais d'abord, aujourd'hui, na départ à Tshisekedi. Congo est comme un nini. Le poids politique à Tshisekedi est énorme. Na quatre opposition. Le Congo aujourd'hui, le poids de l'opposition est comme un nini. Tshisekedi a tiqué opposition. Na place où atiki on est na poids makasi zo peser ceux qui vont peser té né accord ami balé basinya yango té bagana quand tchati basinya accord mbango batie gouvernement mais toké na Sénégal to signer accord et combien arrangement particulier pour nani hein c'est-à-dire président Fandi a bimisi ba disciple ne ba ko sala misala ezali ka muteko pour président qui serait d'akufi ne biso ba pour sili biso ne biso ma ele sili biso té tozana force moko ya ko renverser makambo na kati ya mboko o azana ba doute na yazala a garder doute ne pona ye mais pona biso to ebike tozana victoire tozana longue ndeko Kabila makambo be élection taliété azana zo c'est la remise et reprise na ye tozo préparer mboka connaître be élection to ye ba nouveau président o ya ko kamba mboka o abiso candidat keibo to ebite tozo réfléchir nani to représenter na be élection zali ko ya wana za musala politique biso de kosala mais makasi ya kobundela ekolo mayele pe ya kobundela ekolo elongo te Jésus qui zakendaki ba disi na musala basala kite lelo bofuka banganga nzambe tu bokene kotala lelo awa banani ba fabriquer bon si ba disciple peuple congolais baza derrière nani baza derrière biso donc to kaboni na peuple te to za elongo na peuple pour donc kobundela intérêt ekolo pas intérêt mabumu ya bato pas intérêt bato ba yekola kolata fesse na pouvoir bato ba koyekola ko nzambe eza pasi za mawa mais Congo zo mérité biloko ndenge wana te to ko remettre Congo na place na. Merci mon Mboka Kovo Ingila to comme na suka entretien na biso vraiment ozala ki na motema ya ko soa ndo bimisi biso malobo nyonso to comprendre que papa akei lelo tikali Thomas Landa ozala ki Thomas Landa junior lelo tikali Thomas Landa Tshisekedi azali individu Tshisekedi azali état d'esprit Tshisekedi azali système oyo ke eza nzoto Tshisekedi attaque état d'esprit Tshisekedi attaque système Tshisekedi attaque idéologie na ebisio deux fois té na wana za idéologie na ebisio deux fois té na mboka oyo yo to relever défi
La question Morozali en Mituna. Entre nous soit dit, honorable. Hier, Ozaï Tshisekedi, au Bandola Tamoniere. D'abord, Ozaïki avant Tshisekedi, au Bandola Tamoniere était, au Yepa Tshisekedi aux Moniere. Et après un temps, au commis ministre, au la Moniere, au tika na Moniere. Pour batunde système en auto, comme on appelle, moi, système en idéologie Moniere. Tant au commis Sikoyo, au Longo Litonini. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je suis un chroniqueur, un journaliste, un animateur. Je suis de près. Il faut que je fasse ma recherche. Tu sais que je suis un mounier kala. Secrétaire général, moi, il est un mounier azate. En 2011, il y a une idéologie mounier. Idéologie mounier, c'est une idéologie. C'est vrai. Na ebisoke na boaki idéologie mounier et ndimami. Tobimisi Tomaland. Yo bi Tomaland ngolo bani. Endimami. Le best ngane mukonga nzoko. Même yo ko so création na ngaite. Sikoyo yo ko yebisa ngake no ngana la ni moniere. Donc c'est-à-dire et comment moniere comment il pas bateau belete. Mambala na ngulu bazali. O bala ndeke ba moniere. Par exemple bateau le roi tout monde appelle sous le rôle à mwana mboka Sami Badibanga pe azalaka na. Alata moniere yo mona alata moniere. Azalaka na UDPS donc bateau pe belé so système so atali bateau belé UDPS balata pe moniere te. Balata moniere te. Mon secrétaire général Oya Mouniere na IDPS c'est ma vungu suivi de Kamboul. Mais ce que bandi na o bazaki liboso balata Mouniere te. Cela veut dire Mouniere zaki idéologie kuna te. Ngai na imposer idéologie mondiale. Barchive ezali. So côté na barchive on a nenga nini to bandaki création, nenga nini to kenaki combat. Na 2011 non armé. Combat démocratique champion du Congo, 7 soutien tient Tshisekedi. Batu ba na mbongo, batu ba na tricherie, batu ba na ba grimace. Batouena Minduki be 7 champions du Congo. Donc tu disais que ba arme belé. Politiquement tu as ba arme belé to utiliser. Il y a non violence pour que tu imposer une ligne de conduite. Holandi. Donc on est ba arme to utiliser qui. Bon ça be makasta ba recherche na histoire. Boy ba nenga nini Congo. To ebi yango nyonso wana to ebi 7 Yona Ndeko Basile et les autres nyonso. Ndeko Basile attaque animateur. Père spirituel yeyo. Kolo Indusa. Tu dois incarner l'idéologie. Tu as dit tu as dit na biso que non voilà ça animateur nengo zo yambanga yawa en tant qu'animateur mais sur lingi idéologie tu peux sortir tirer de missine to ingilisme et on est bouania na kati ya masolo et on est bouania na kati ya combat et ça ba vitamine ba to bazwa ki tant vitamine si na nzoto oko perdre maile aussi la yo oko eba identité na osuzute yango moni to na secret na biso to tambola nango. On a séquelé à Tatana Banana. Jésus n'a pas disciple. Donc, tu as séquelé na biso. Mais tu as mawakole la vie. Tu as lelaye na ndenge ya bokoko. Tu as lelaye na ndenge ya sengaki. Tu as lelaye selon volonté à peuple. Et non pour les beaux yeux des gens. Alors, c'est pour que lelaye na ndenge ya peuple. Place ni nous penser aujourd'hui ce qu'il faut que lelaye na peuple. Et ça dit le martyr. Pas du peuple au boukana. Pas du peuple Zamoukié, pas du peuple Zakikoukou. Président Torolelaye na martyr. À part martyr, na mon esika Toroko Tchaye, Corneille. Pour un pas du peuple là. Ah, vous devez congrès Moukia, Talaba vitre, et Boukaniao. Babylon, comment cérémonie Moukia, vitre, protocole de police, Babeli Pema. Donc, l'unique endroit Torolelaye, Zali, stade de martyr. À part le stade de martyr, ils ont un endroit Moussouté. Pour ville à Kinshasa, il y a 10 millions d'habitants. Ah, ils ont combien d'habitants? Ceux qui battent Baya, donc, Bakota, Tina bureau à président Oubé. Donc, place c'est Rosalate. Ni police, ni protocole. Protocole d'État à Kokaté, police pas à Kokaté. Marie Missamba, mais l'IPEMA. Tu as eu compétence à protocole d'État na biso. Protocole mbelaka pema na congrès. Kaka ba sénateur na ba député ba melipema. Bon c'est quoi événement ya Tomaland, le best ngane na biso. Le tout puissant. Na biso est le dernier événement dans le monde. Oyo Kinshasa est représenté. Oyo ba congolais ba kolakisa. Ba congolais ba koya de partout. Ba étranger ba kouta de partout. Yango a eza mukie. Parler du peuple le côté. A eza la toilette. Bato baza na pays du peuple na stade de martyr bazo ya toilette koto yo. Donc na stade de martyr nde eza espace oyo yo
tala bato wa tout comme mukolo et ça événement il y a risque que le président qui n'a pas tout mususu il y a risque ce qui organisation est allé au pointé président Tshisekedi a aucun n'a pas tout mususu donc il faut éviter que tout comme on a point wana il y a un autre ligne de commun accord na peuple na famille biologique pas de grimace pour te regarder déjà oh Kale Vayaki tout ça a besoin a été asa politicien te asa la musala sécurité d'ailleurs atika ko contacter famille atika famille pesa libre te to pelisi torche na famille mutu peka wa kusala una kuna azate famille biologique ezali famille politique ezali bitumba to koli to bota na bitumba to koli na bitumba to ko vivre kana na bitumba to mesa na na bitumba to le bitumba te parce que papa akufi na bitumba biso pe to kufa kana na bitumba donc mutu ma ko le bitumba Congo azala ete. D'accord, merci, ça n'est fini. Honorable, merci pour la disponibilité. Merci à toutes les personnes au Borlanda Bisso sur www.Congo France, le meilleur site d'Europe. À mon boss, je suis Didi Dipumba, Mouna l'artiste pour la prise de vie. Merci. Message moko que lancé, message moko na fort na batunion sur Borlanda yo à travers le monde na Awa au Congo. Message zaka moko na yebi ke na sali moi 3-4 mois na fandaki silence. Pambate musala rassemblement zaki musala mo makasi. Ma commission, ma sous-commission, ils qui est belé pour que tu aboutir na accord il y a les 31. Donc Moussala il a qui kola les comment qui passe. Au côté de 4 heures, on a 8 heures de phobima donc kola donc repose à la guité. Ils ont tout mélangé na média njoto zaka moko. Ce que lembi to peme sango. To peme sango njoto te mais to se concentrer qui na makambo etali ba pour parler. Défait zaki makasi. Mais comme dit un dialogue qui a signé, il faut la carte de bord en public. Pour être de bord en public. Donc, on a défi, il y a dialogue, il y a accord. Défi à dialogue, accord et sili. Et comme il y a arrangement particulier. Arrangement particulier sili. Président a moniqué, Ngomekoki, Nzamba Bengi. Mais on est les alliés, continuité à Moussala. Social, il y a peuple. Organisation des élections, alternance nakati ya mboka. 3 points wana nde oyoyo charge à tikeli biso ya kosala. Mais Congolais tout bisika azali ayeba kokumisa Nzambe. Atondo Nzambe botondi. Na maema son président Tshisekedi asali pour na Congo. Na maema so asali pour na Afrika. Na maema so asali na kati ya monde. Azo mérité ba honneur digne de son rang. Olamuki na tongo pesa une minute ya losambo pona ye. Avant pe olala une minute ya losambo pona ye. Pona kotondo mémoire na ye. Pe na ba Kristo katoliko na ba Kristo ba réveil to sengeli ko sengela ke misa tango niso ti mokolo yo toko zwanzoto toko ya nango pe toko kundango nde to longoli pili to bandi ko lata noir ti mukolo to ko kunda président Tshisekedi sine na biso ya kolela yango wana mandala la pena bandako mandala la pena babalabala mandala la mituka mandala la bisika nyonso to kolela papa ya démocratie papa ya alingaki bana papa azaki boboto papa alingaki ekolo papa ateki bo moina ye pona ekolo azali ndakisa pona biso et to sengeli kozala na pensée moko piège à sa mémoire to landa ba futilité à gauche et à droite ité biloba lobe pa ité moi bipe lokuta té to sala musala ekolo pona ko honorer mémoire na ye oya monique azali disponible ya ko joindre na biso na o etali organisation alinga contribuer à mon rassemblement na 10e rue permanence ezali wana bob c'est que ça se dérouler na permanence à IDPS livre d'or ezali wana balanda communiquer à IDPS tokopesa mokolo na mokolo o nyoso alinga kotika mwa liloba o nyoso alinga kotika mwa fololo o nyoso alinga participer na kati ya organisation wana permanence ya IDPS ezali wana pona kotala makambo etali wana mais message ya souka ezali na commandant de la ville le général Kanyam Kinshasa eza STT
Kinshasa eza zamba te, eza ville. Toza na matanga, toza na besoin ya bras de fer entre police na population te. Toza d'accord na comportement général Kanyama te. Général Kanyama zala responsable. Ba grimace wana tala photo. Yo be talaka photo. Ya mwasi pe na bana na yo. Talaka photo général Kanyama. Makambo sala ki lobby toza d'accord na ngote. En plein réunion, mandoki betaka menace na balabala. Toza na besoin biloko wana te na ville ya Kisasa. Général Bisengimana joue responsabilité na yo. Ministre de l'Intérieur joue responsabilité na yo. Et le général Kanyama zoluka. Alinga te to pesa yango avant. Poto ko pesa yango ako silisa ngote. Etika na mukie to pesa yango mais ayebake ako silisa yango te. Oyo ya remplaçaki azaki lokola yete. Azaki papa responsable, azaki docile. Atala ndakisa général Bisengimana. Attitude pe comportement na ye. Ayeba ko mekola ba supérieur na ye. Soki ya kanisi zona jungle. Eh ben moto makasi na violence combat de rue gang ya zalakate na combat de rue o azakade rapide yena azaka moto azakane molongi. Alinga teke a vivre bande de fer akokango te. Tolingi ba désordre na yete ba discussion na yete bato afana na réunion abetaka masase belé likolo ba grimace. Tolingi biloko wana te. Atika ko utilisaka ba bureau ba chege au jubango ba na buka bandaka bato pole ba combattre ba sali boy yaka na intervention. To yebi ba jazo ko sala wana. Biso to makasi na kokoma. To funda ke sanction ye. Soka santete mandat d'arrêt ekoya. Ezabe musika te ekoya. To kolemba yete. D'accord, ça n'est fini pour cette édition, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, il faut honorer le président de l'UDPS, Etienne Tshisekedi Wamulumba, ce grand homme qui a milité pour des raisons nobles. Et si aujourd'hui, Nelson Mandela a prix Nobel, il y a paix, a prix, il y a Desmond Tutu. Je pense aussi que le Nelson Mwanamboka, Etienne Tshisekedi, Batulelo ba honoré parce que c'est un grand homme qui a marqué l'histoire de la République démocratique du Congo. Il faut savoir, Lelo Sotolo ba République démocratique du Congo, c'est tout simplement parce qu'il a existé. Il n'y avait pas la démocratie auparavant, il a milité, il a combattu le bon combat et aujourd'hui on a la République démocratique du Congo. Il faut le dire, c'est un combattant, c'est un homme de poids, c'est un opposant de poids à la taille même. Il y a président Ouazaki puissant, Mobutu, Etienne Tshisekedi Wamulumba. C'est parmi de personnes aussi inspirant la classe politique congolaise et africaine aujourd'hui. Il faut savoir que cet homme qui est parti à 84 ans, à Saliba Komba Moussousouté, à Salieloko Moussousouté, pendant toutes ces années, il a combattu tout simplement pour la République démocratique du Congo. Il mérite l'honneur, il mérite le respect, il mérite tout ce que le Congolais peuvent, tout ce que le Congolais va penser, tout simplement parce que c'est un homme, malgré tout Toroki Oloba, mais en dépit, c'est un homme qui a consenti des énormes sacrifices pour la République démocratique du Congo. Opposant, oui. Un homme qui a combattu les autres, un homme qui était en opposition, oui. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour ces Congos ? Le Congo aujourd'hui c'est un pays démocrate. Si certaines personnes peuvent parler en liberté, c'est parce qu'il a compris qu'il fallait faire le combat. Bras de fer avec Mobutu, c'était pas facile et il a su au moins combattre le bon combat. Merci, on se retrouve très prochainement. Au revoir. Congo France Masolo kitoko Congo France.com